mwasi oyo azali vandi na butu na molimo ya seliba, mobali oyo azali vandi na butu na molimo ya seliba, soki baza na prière ya makasi, seliba ekwei ekomi na tango ya libala, yokelo konini elekaka. Eza ozomona mwasi kitoko soka vandi na libala, libala ane fwe kufa kaka ne loko moko muki ezanga tina. Eza notel ya seliba o ezo réclamer. Oyo bateli misango yena nukuta botami te. Bateli misango baboti ne kutu nanu ba. Okweisi seliba na mabondeli. Libale ye. Bien aimé loko nini pasaka. Tangu libale ye liyo. Kake sika libale zo salama. Famia pape koya, famia mame koya. Bae ko sangana na moi. Ndenge basangani na moi wana. Na kati na bango. Eza na famia mobali. Eza na famia mwasi bandoki bazali. Balobi ke mwano toyeba ki sili. Bangonde baloba ki mebe programme Yesu te kati na bomo inayo. Esika oba oloba yo esili. Esika wana Yesu Kristo azo bandisa na makambo sika. Alléluia. Bale zo chanze basi lokola bilamba. Bozo benge mobali ondumba. Me boyebi te ke selibande zo réclamer ye. Puisque zali na hôtel ya seliba. Oye réclamaka mibali nyonso na kati ya famille ba okiko bala te. Ezana mibali ebele ba koma na faiblesse sexuelle. Ba silisa ba kisi ebele na komela. Mena buto za makasi. Na buto mona nengo zo kushaka na basi. Mena moi faiblesse. Femme de nuit wana mutalembisa nzoto. Ezana bato ebele kati ya mabota na bango. Basi wana ko sentir ba buto ebele na elongi. Ako sentir pena baby mosu mafuta moko azo pakole zo simba lisusu te. Bato bakotali bobi me oyo baby bwendeni ade na zemi na buto. Eko manifeste ye na banose. Azo kalibumu plein. Zemi deja ya butu ezali. Surtout basi oyo mingi. Ba devie jakabango na mibali ya bandoki. Basi wana bazaka na problème vi na bango mobimba. Ba chéri mingi bakobanda kolanda mwasi. Oya zan étoile. La plupart baza bandoki. Bola. Bino. Ngatangu na balite. Na zwa pe bazemi na longola. Mena ye na kati libala. Mabote eza lisusu te. Bien aimé, landa place vie na yo baby. Bien aimé, papa ke ko sacrifier mwana na ye. Baebisi po bozui oyo fonction to pesi yo ba matso fonction koma na bozui. Il faut pesa maye la bana na yo. Papa ndimi ko sacrifier bana na Nzambe. Bandimi na kolo Yesu Kristo. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Mikolo ebele tosili na kokuta na bino te na nzela na bemission. Lelo Nzamba tenga ker. Toya kolobela bino. Nati na toujours ya ba mari de nuit pe femme de nuit. Mais na kati nango tozo banda pe kopesa ba signe ya ba sorcellerie. Parfois koza na camarade moko batinda na vie na yo.
ayaki camarade na moyi azosala makambo malamu me na butu aza ndoki. Okoki kozala pe na mobali moko aya chéri je t'aime azosalela o nyonso me na butu aza ndoki. Okoki kozala pe na mwasi moko obala otia na ndako me na butu azalaka ndoki. Problème ya monde a ténèbre ezalaka na problème teke ebota na moto mwana bobota bana bosala foyer non. So batini ndoki un sorcier mission na kati ya bomoi na yo, mission na kati ya libota na yo, mission wana batindaka ezalaka po n'intérêt ya ténèbre. Mission wana ezalaka n'intérêt ya monde physique na biso te. Ndenge moko soki mo Kristo andimeli Yesu Kristo azobondela nzambe makasi na kati ya libota, mission nzambe apesaka ye eza ya bukonzi na likolo na nzambe, eza ya komema libota na ye kokotisa ngo na vie éternellement ya nzambe, kotia libota na maboko na nzambe po ete moko tazanga bokonzi na nzambe, moko te monda molili akoka kosimba. Bien-aimé na sena mokili oyo tozali na banzambe ebele, me na biso ba Kristo tozali kaka na nzambe moko, kombo na Yesu Kristo. Tozali pe na fodie oyo kombo na Lucifer, tango babwakaki na kati ya mokili oyo akitaki ye moko te, akitaki na inter ya ba ange. Inter ya ba ange oyo akitaki na bango, chaque ange asala royaume na ye. Chaque ange asala royaume na ye, azana bokonzi na ye, azana batu na ye oyo travaillaka na bango. Yango moni presque bato bazalaki na sorcellerie na mokili, bato bazalaki na ba fétiche, bazalaki na ba magie, bazalaki bokiltise na mokili. Na monde oyo asalelaki soki akufi okende ko travailler na kati ya monde wana. Azokende ko travailler na kati ya monde wana, bien-aimé, lokola esprit. Yango ozali elenge mwasi, ozali elenge mobali, ozali papa mama, olingi kobala, bondela nzambe alakisa yo. Camarade moko azo approcher na nzela na yo, avant yo approcher ye, bondela nano nzambe. Ezali na ba Kristo ebele ba vie na bango eza détruire, parce que ba secret na yo oza kokende koyebisa ngo camarade. Oyebi identité ya camarade wana te oyo betelaka ba secret. Yo kana yebisa yo, malgré monde à ténèbres eza vaste, deuxième monde ezalaka te, mais bazalaka na bango omniprésent. Kaka Yesu Kristo ndaza omniprésent. Yenda zali nzambe, ayebi nombre suki na biso ya moto, ayebi ba problème na biso, bien-aimé. Ebele ya bato bazalaka bazwi ba problème, oke kobetela ndeko na yo. Oyebi état d'âme ya ndeko na yo wana te, état d'âme na yo yebi yango te. Bien-aimé, tozalaka confiance na Yesu Kristo. Avant na chite na ba témoignage na biso, na mona tangu nazali na kati ya misala wana molili, ava Yesu Kristo abenganga.
namona papa ye na kati ya temple na nga alobi maître naye kozwa kisi bamatanga fonction na musala okoti otravaillele ye po bamatisa ye fonction après travail otravaillele ye wana omoni ke diable ayebi so alobi nga napesi ye fonction ye fo apesanga mayela bana na ye. Bien aimé, papa ke ko sacrifier mwana na ye bayebisi ye po bozwi oyo fonction topesi yo bamati fonction koma na bozwi il faut pesa mayela bana na yo. Papa ndimi ko sacrifier mayele ya bana na ye. Bien aimé, nani malamu? Nani malamu? Ozomona ndako wana papa na mbongo bamituka cher baliaka bien motala bana mibale mwana moko mayele eza te kizengi. Papa sacrifia vie ya bana wana à cause yo mama monde à ténèbres monaki oza na étoile monde à ténèbres monaki oza na étoile po ete mwasi aza na étoile abotaka bana pamba te bana ne bazalaka basali ya nzambe bana ne bazalaka ba président de la république bana ne bazalaka ba ministre bana ne bazalaka ba grand commerçant batu minene po babotami na libumu mwasi aza na étoile. Siko monde à ténèbres monaka étoile ya mutu tango ekomona étoile na yo ndomoni batindeli yo mobali ya butu batindeli yo mwasi ya butu okoya koyeba makambo wana na kati bolingo esi ekomaki makasi bobandi kobota bana mosusu ntango telemi na mabondeli oyo ekodécouvrir nga nakweyaki na motambo nasalaki shwa ya mabe. Nalingi tosambela po tokota na sujet na biso ya témoignage. Nzamba lola nzambe na bolingo za tata biso tozali bana. Napesi yo merci po tozali nzambe oyo bongwa na kate. Nakumisi kombo na yo po toleki likolo ba nzambe nyonso. Papa natiki témoignage oyo na maboko na yo nzambe. Leka na kolobela biso kati na nzela na témoignage oyo. Tikete lilobo ekobima kati na nge uta na ngate uta na molimo mosanto. Aitilize nga puisama ko bande bandeliti na suka. Bana no nyonso bakolanda témoignage o baleka na kobika. Na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Bien aimé kande na oti koyebisa bino. Na moni yango na kati na temple. Mwasi aya lobi grand maître. Mobali nanga akomi na bozwebele. Nalingi vraiment na domine ye. Pesa ngelo komoke ko domine ye. Maloba nyonso onga na kobanda koloba atosa yango. Tokozwa to travailler mobali wa to bimisi to kotisie na kati ya mulangi to kangie to tindi mulangi wana na prison na monde astral. To kangira ka mobali wana ye mokote na mwasi wana koti na mulangi ake na prison bake na se na mai. Okomona mobali ya komi zoba zoba. Mobali ya komi koyina na ba famille na ye. Mobali alingi ko sentir atande ko moko ta famille na ye aya na ndako na ye. Mobali ya komi ko banga mwasi. Mwasi atondi sili bota na ye na kati ya ndako. E mwasi wana condition to kopesa ye. Mwasi wana eloko aliboso to kopesa ye mobali ya butu.
mobali wana ndako akokoma étiquette tokopesa ye faiblesse sexuelle puisque mwasi wana azobima na esprit na butu na moya akobima na mobali te. Mobali akoma zoba mwasi osala bamakambo mabe mobali aokipe te. O na mokili na biso awa bazobenga ngo bazagalara. Omoni pena mwasi ozaki na mobali na yo bien. Mwasi moko ya libanda oyo aza antenne na bandoki alesa mobali no eloko po te bazalaki bandoki ya famille na onde batindikaki ye na nzela na yo. Mobali atika bana kima bana asundola mwasi na kati ya ndako. Otala pena o mobali onga na balaki eza to yete. Bien aimé, mission nyonso wana euta kaka na bandoki ya libota ya mutu. Po ete monde ya ténèbre esepelaka na bonheur ya mutu te. Nani o babalisa yo na nzela na yo? Lelo zomona mabale ebele ekomi na ba problème, ekomi na ba difficulté, instabilité koti na kati ya mabala. Mwasi azomituna lobi non. Nga tangu na bali te nazwa pe bazemi na longola. Mais na ye na kati ya libala mabota eza lisusu te. Bien aimé, landa place vie na yo baby. Soki mwasi to mobali oza na vie de prière. Eza na mabota ebele bateka bango deja na ba mariage ya butu. Ezala mobali ezala mwasi. Nanu kutu babotami te na butu bateka bango deja na mabala ya butu à cause ya sang. Tango botami okoli ba chéri mingi bakobanda kolanda mwasi. Oyo aza na étoile, la plupart baza bandoki. Bon, lando po ba détruire bombo inayo. Surtout basi oyo mingi. Ba devie jakabango na mibali ya bandoki. Basi wana bazaka na problème vi na bango mobimba. C'est parce que mobali wana okabwani na ye physiquement mais spirituellement okabwani na ye te. Atikali mobali no abutu. Basi wana meme na libala bazalaka na ba problème. Oki koluka mabota ezoya te. C'est parce que zo bota déjà na butu. Nalandi mama na biso moko Cécile Amis na koloba te mboka nini ya ali pour publicité za Yesu Kristo. Atuni question alobi basi oyo bazwaka zemi na ba mari de mnui na butu. Zemi na bango wana esala kaka 9 mois. Non. Zemi na bango esalaka 9 mois te. Soke umeli loba 1 mois. Soke umeli te 3 semaines. To 1 mois et demi. Rarement comme à 2 mois. Mais moi, si on a ko sentir ba buto ebele ne longi. A ko sentir pena baby e musuma futa moko azo pakole zo simba lisusu te. Batu bakotali bobi mais oyo baby bwendeni ade ana zemi na buto.
ekomanifeste ye na banose azoyoka libumu plein zemi deja ya butu ezali. Epuis tango akobota na butu eloko akobanda kosentir mabele na ye ekomi kobimisa mai. Yebaki esi aboti na butu akomi komelisa na butu. Okomona mwasi seri moko douleur ekomi ye makasi na libumu. Libumu ekomi plein, ekomi koyokango pasi. Azopotana na pasi akobota na butu. Bien aimé basinye belo mona ke komelaka yo. Eza na tamoka eza na bato be bazolandanga. Soki ekomi kaka mwa moko swati mwa ya main ya monaka sini moko na nzoto na ye. Bien aimé ko hésiter te benga. Eza na basinye belele kaka na banzoto abana basi. Eza na basinye belele kaka kati na bana mibali. Mais ba comprendre kango te, ba néglige kango. Bien aimé koma kango na kaye. So ekomi kaka moitel. Il faut makambo moko banda ko passer na corps na yo. Benga to ko expliquer yo. Moi ça ko banda ko yoka douleur. Azoke loko moko bandi ko tambola na libumu. Ba misu baloba nyoka kao. Me nyosu za ka nyoka kao te za la kape zemi. Mwana wana komi ko baluka. Okomona yo moko seri wana tango eleki. Ba butu elimwe. Ba noze longwe. Ba libumu kilo esili. Ba libumu plein sili. Okomona basini ya mabele komo bimisa mai. Mozo tala koza mwasi na noboti te. Ozo melisa na butu. Mwasi wana po bota na moi. Ekozala problème. Ekozala problème. C'est parce que mobali ya butu et si alongoli yo matrice yenda zobotsa yo na butu na moi matrice ezalaka te ya na base bele bazolandanga bana problème mabota basala bango opération te akoke na hôpital boye ba trompe eza bien matrice eza bien loko bo eza bien mais spirituellement balongolango na moi et fonctionnaka na butu pona obota na butu. Eza na mibali ebele ba koma na faiblesse sexuelle. Ba silisa ba kisi ebele na komela. Mais na buto za makasi. Na buto mona nengo zo kushaka na basi. Mais na moi faiblesse. Femme de nuit wana mutalembisa nzoto. Eza na bato ebele kati ya mabota na bango. Babalisa bango deja. Na moi batela bango célibat prolongé. Célibat prolongé ndeza na moi kati na bango. Basi wana to mibali wana baza na ba problème. Ozomona mobali azo changer basi lokola bilamba. Bozo benge mobali ondumba. Mais boyebi te ke célibat ndezo réclamer ye. Puisque zali na hôtel ya célibat. Oye réclamaka mibali nyonso na kati ya famille ba oki kobala te. Eza na hôtel ya célibat. Ozomona mwasi kitoko. Soka vandi na libala. Libala ane fwe kufa kaka. Ne loko moko muki ezanga tina. Eza na hôtel ya célibat. Ou ezo réclamer.
oyo batelemisango ye nanu kuta botami te. Batelemisango baboti ne kutu nanu babotami te. Bien-aimé, ce côté dans la Lamentation chapitre 5, verset 7. Bible zolo banabiso, ba papa na biso basalaki masumu. Bango bazali sute si bakufa. Biso tokomi konyokwama na mabe na bango basalaki. Même na 2 Chroniques chapitre 28, verset 5 à 6. Bible loba na biso ba papa na biso basalaki mabe na miso na Nzambe. Bapesaki Nzambe mukongo. Lelo ekangela biso ba porte. Lelo ebomela biso ba mwinda. Ebele ya bato bazonyokwama. Eza a cause ya masumu ya baboti na bango basala. Ebele ya bato bazo souffrir. Eza a cause ya masumu ya bakoko na bango basala. Yango bazonyo kwa manango. Na pesi Jidel mbote bisika zali. Jidel mujude ba mbote bele esika zali. Nzamba pambola yo. Na ndenge ozolanda émission oyo. Bato ebele bazonyo kwama. Bato ebele bazolela. Mwasi oyo azali vandi na butu. Na molimo ya seliba. Mobali oyo azali vandi na butu. Na molimo ya seliba. Soki baza na prière ya makasi. Seliba ekwei. Ekomi na tango ya libala. Yokelo konini elekaka. Eza na bato ebele balukaki Nzambe po bazwa mabala. Metango bazwi mabala batika Nzambe. Memi basali ya Nzambe basambelaki pona bango bazwa mabala. Ata ben dixième bapesa te. Ata ba action de grâce bapesaka te. Babungisa memi ba numéro ba pasteur wana ba téléphone na bango. Mais bayebi te ke libala eza parti A na parti B. Parti A ezali parti ya ki celibat. Tango longi okwesi celibat. Po ezalaki elamba mobimba. O balatiaka bato na monde ya ténèbre bakoma pena celibat. Donc na moi yoze tula. Tango kwesi yango na mabondeli. Ba olukelo elamba ya sika. Kombo nango elamba ya sterilité ya kozanga kobota. Meza na ba Kristo ebele ba telemaka na mabondeli ba kwisa celibat na mabota na bango pe bazwa mabala. Ba komplika bandoki ya mabota na bango. Bandoki ya mabota na bango musu ba kufa a cause ba prière na misala. Metango azwi libala a négliger Nzambe. Tala yoka na biso bien-aimé. Nzamba lobela biso nso bien na liloba na ye. Biso nde batoza matoyi mangongi. Soko tali na Matthieu chapitre 12 verset 43. Bible lobi soko bengani molimo moko mabe eke kotelengana. Ekoluka milimo sambo. Po eya kozonga. Tango longi na parti A ya ki celibat. Yeba ke parti B ezali sterilité. Ndengo longa ki continue misala malamu epa na Nzambe, continue kobanga Nzambe, continue kozala na vie de prière. Nzambe continue kobundelo pe kolongisa yo. Malgré bitumba nyonso koya, poye moko alobi bitumbe koya me elonge kozala ya biso. Philippe chapitre 1 verset 6 alobi na biso
bitumba na biso kosila ti mukolo Yesu Kristo akoya. C'est-à-dire, bien aimé, tozali tout à tour ya bitumba. Mais bitumba na biso esengele zwaka position. Bitumba na biso esengele chanzaka. Bitumba zoya m'élévation pezoya. Bitumba zoya bénédiction pezoya. Bitumba zoya miracle pezoya. Esika oba oluka kozindisa yo kaka esika na nzamba telo escalier po mata. Esika ba oluka shit na yo kaka esika nzamba telo essentiel po yo pumbwe ya kopumbwe. Donc présence na yo il faut compliquer kabando kia libota na yo. Présence na yo il faut compliquer ka monde à ténèbres. Balobi ke mwana toyeba ke sili. Bangonde baloba ki mebe programme Yesu te kati na bomo ina yo. Esika oba oloba yo esili. Esika wana Yesu Kristo azo bandisa na makambo sika. Alléluia. Soko ebeza yo komante bon amen. Tango zoloba amen eko kisama bongo pona ona kombo na Yesu Kristo. Okweisi seliba na mabondeli. Libaleye. Bien aimé loko nini pasaka. Tangu libaleye liyo. Kake sika libale zo salama. Famia pape koya, famia mame koya. Bae ko sangana na moi. Ndenge basangani na moi wana. Na kati na bango. Eza na famia mobali. Eza na famia mwasi bandoki bazali. Bandoki bazali. Bosangani na moi batu basepeli bakumisi bameli balangwe babini mwana biso abali surtout bato mona ka basepela ka mingi botsa ba milolo ba keba mutema mutu eza ko beba na butu même place o basangana ki na moi pona libale salama. Na butu bandoki ya famille mobali bakoya, bandoki ya famille mwasi bakoya ba osangana wana. Soki kati na mwasi to mobali moko na famille na bango batelemi soteli ya celibat. Bango nde bakozwa parole, ba biso mwana biso mobali. Na alliance ya kindoki na biso ya famille ya coutume. Bana biso mibali bakobala te. Mais tomoni alliance wana celibat e bukani na nzela mabondeli ya mwana na bino. Bino siko fo bobundisa mwana bino mwasi. Po libala oye kufa. Po mobali oyo azana bana ne na butu. Mobali oyo azana mwasi na ye na butu. To mwasi oyo azana mobali ne na butu, azana mwasi ne na butu. Mobali na yeyo ba présenter na butu wana. Bana na yeyo ba présenter pe bana wana bandoki na butu wana. O mobali oboti bango na butu. Mwasi no pa butu ba présenter ye na famille na yo. Soki bolingi to bundisa mwana na bino te to bomaye, libala ne fo bomango ekufa. Alléluia. Bien-aimé makambo na moni pendant 24 ans na monde à ténèbres. Soki Yesu te mokilo ezaboite. Na moni makambo. Na moni makambo bien-aimé. O nazolobela yo eza o bayebisinga te. Eza o babetelinga lisolo te. Eza makambo na monaki pe na salaki. Yango moni na mukanda na Acte chapitre 26 verset 16. Yesu Kristo abimeli Paul azoloba na Paul. Alobi telema kende koyebisa batu makambo oyo monaki.
Fongola bango miso. Balongwa na molili baya na lumière. Bien-aimé, ba problème ba délivrance ya na ba pasteur, ba problème ba délivrance ya na ba église. Parce que nanu ba yebi nzambe te. Nanu ba yebi ba prière ya délivrance te. Molimo mo santo kati ya ba pasteur akima. Na bizaleli mabe ya basali na nzambe. Mutu ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka. Mutu ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babongisaka. Bien aimé, les deux familles ko sangana na butu wana. Les deux familles sangani. Balobi mwana na biso ya mwasi. Biso esi to balisa ye na butu. Mais mwana na bino mobala kwa isi hotel ya kiseliba na biso. Abali mwana na biso. Botala mobali toliela deja mbongo na ye na butu yeyo. Bien aimé na réunion ya bandoki. Bakomi ko présenter famille na yo baza bandoki na butu. Mobali na yo a butu. O babali sayo. Basuki si wana te. Bakomi ko présenter ye bana na yo. Ya butu. O yo siobota. Na mibeko ya ténèbres. Yo bali na butu yo boti na butu. Na moyo okobala. Na moyo okobala te. Na moyo okobota te. Mais à cause ya mabondeli na yo kwesa ki seliba wana yo bali. Siko ba eko vandela yo deuxième plan. Na bandoki ya libota na yo. Ba panza libala wana. Parti beye. Bakoyokana. Loko le sali boye. Soke zalaki yo mwasi nde babalisaki na mobali ya butu. Soke zalaki mobali nde babalisaki na mobali ya butu. Famille na yo ekosala nini? Eloko liboso. Bakolinga. Bakanga mabota na oyo bota te. Po soki ozo bota te. Libala wane kopansana. Boebi mabale bele silaka confiance. Mabale bele kufa po mabote yakate. Lobake mwasona za lanterne ya bandoki. Aye na emission akobota na yote. Ma emission akoetize toile non. Ale kisangonga nango bongo oboya yo po yo souffrir. To mobali moko. Ale kisangonga na yo. Yetwali na yo komisa koboya yo po yo souffrir. Tokoya kolobela bino na deuxième partie. Oyo tokoya na émission yo. Tangu bandoki basangai na buto bakoti réunion. Ba présenter mabota. Balobi ta mobali na ye yo, ta mwasi na ye yo, ta bana na ye yo abota na butu. Na moi, il faut to détruire libala oyo. Nini o basalaka po ba détruire libala oyo tokolobela ngo na partie koya nzamba pambola bino na pesi mbote na papa Avelino na Luanda Avelino Thomas bambote belé bana Luanda na 5e mois toza na Luanda soki Yesu Kristo azongi te na 5e mois toza na Luanda donc na début ya 5e mois toza na Luanda pour 6e mois début nango to banda ba campagne d'évangélisation. Tokosala tournoi ya Kishasa mobimba. Donc na 5e mois ba na Luanda, na zoya na Luanda. Papa Avelino, mama Anna. Tozoya na Luanda. Nzamba pambola bino bana na nzambe nyonso obo sili kolanda biso. Soki Yesu Kristo azongi te, tokutene miswe koya pona kolobela bino. Réunion wane lekaka na butu siko basalaka nini pona koboma libala wana. Pour moi, sozonga na célibat. Pour mobalo zonga na célibat. Vino mobimbo kufa célibat. Mais na butu ozala marié. Tokolo belango na partie koya.
Numéro na biso ezali 081 43 30 475. 081 43 30 475. Ou biobeti 081 46 14 476. 081 46 14 476. Eza na WhatsApp. Olingi kubenga benga na numero wana. Ozana mituno kotuna toko répondre yo. Ozana ba problème toko peso ba directive pe toko bondela pona yo. Biloko mibale oyo esalaka ke libondeli ya mokristo ezali efficace ya kodétruire misala mabe pe ya kozwa délivrance na kati ya libota pe na bomoi na yo. Eza biloko mibale oyo kotambola na vie ya sanctification na miso na Nzambe. Soki nano bongola motema te se repentir po lisumu nde kaboli moto na Nzambe. Repentance nde zongisi bolingo ya moto na Nzambe. Soko se repenta deja tambola na vie ya sanctification. E banda kosalela Nzambe na oya te na maboko na yo. Libondeli nyonso kosala epa na Nzambe. Ezaleza ya mokuse. Nzambe oyoka ngwa kobundela yo. Po ya lobi na Exode chapitre 23 verset 25 obi soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino. Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokute na partie zoya. Bye.